nasaleli yo video oyo mpona koyebisa yo ke eloko ya liboso naza oyebisa yo ke ngai naza na video ata mokepa na ye natikala kobima na ye te oyo bato bazolobana eza lita ngai na nini bato bazotambwisa balobiki ave kobima na nga oyo naza na video moko ya yo anga naza na video ata moko te ya yo nga natikala kobima na yo te soki nga naprochaki yo eza parceke mobali oyo abalaki nga akoli na maboko na yo yo moto akokola yo tina ndenge aye kobela wana akufaki nazalaki na ye atiki nga na mwana olobi nasima reconnaissant okotika nga na mwana na souffrance te ozoyede ngai na mwana nde ondimi oyede nga na mwana bato ya mokili bakoma monanga pembeni na yo bakoma ochante kenga na yo toza mwasi na mobali menga na yo nayebi oza mosali na nzambe ozobanga nzambe nga na yo eloko ya mabe eza te entre yo na nga nazwa siro nazwa bisoki o bato bazolobaki nga aza na video na yo nga aza na video na yo te natikala kushe na yo te naprochaki yo naye kosala ete sofri na mwana papa eske naye kozala oyebe ngai swati na voyage na ngai nakende ntango ndeko na ngai yoki bongo oki jalisi akomona makambo alokutaki nga na yo toza mwasi mpa naza na bavideo lelo ata nga naza te na voyage naza te na mokoko na voyage na nga omoni motu moko atikali kobima na nsima na ngaki aza na video na yo ukalenga walichenga lichenza chenga kupesa ulimwema kijajulu kadima kunji Yesu wani uloma mweku mbwala wanasenda wani ukalenga ujimufuka muntu wimba wenda wakuna ukalenga kwa ngatai uloma muchanza manana kweza na bumutu senda. Bonsoir tout le monde. Eza ngai mokolo makambo ezotambola na réseaux sociaux. Nazo expliquer mokili mobimba boye. De un ano nga mutu na publier ba image wana te. Nga mutu na publier ba image wana te. Natikala ko publier image wana te. Ngai nazalaki mwasi ya assistant ya mukuna. Soki mukuna a voyagé, ye mutu abando tikala na église. Ye abando pesa prophétie, mukuna azoteya. Tout le monde na église wana mbimba yebi kancha. Kancha abalaki ngai officiellement devant l'état, devant famille na ngai makambo nyonso to. Kancha ye kobela makambo ebimi mire na église ke bacheli ye poison makambo ebele. Kancha akufi. Tant kancha akufi nazeli babenga ngai pe pona makambo ya bien babenga ngai te. Na ye koyoka yebisi ngai parce que mukuna azwi lopango ya limité apesi grand frère ya mobali nanga ya bibwa apesi petite sœur na ye ya limité ya bandal yende mutu azo gérer yango kuna. Après na silika na benga mukuna yamba ngai te. Tant na ye kokendo menacer mobali na ngai aza na bana mususu oyo abota na mwasi mususu avant ngai. Na bengi mwana wana ya liboso kapi tosololi ngabi kapi me bo pesa ngai pe nga nazomona glaire te boye. Ekomaki neti ma complication na ya kokangisa mwana. Tant na kangisi mwana ye kondima apesi nga quelque chose ya mbongo alobi nono mukuna ndi mutu aza na responsabilité ya biloko nyonso mukuna ndi mutu azo gérer yango. Après ça baye kotika mwana. Eye kovanda na vandi 19h moko na moni maître Roger maître ya mukuna bengi ngai. Oh maître Roger wana azalaki maître ya mobali na ngazaki maître ya kancha. Tant kancha azalaki na bomoy. Après akoma na ye maître ya mukuna. Abengi ngai. Tant abengi ngai alobi na ngai oh non ma vie aza na posa na yo pona makambo wana. Tant nakomi ezaki 19h nakomi
nakuti mukuna wana tosololi oboni mama okenda wapi ngai bino nazalaka na ngai yo mobali na ngai akufi ozwi mapango okaboli obosani ke ngai mpe nazali natikali na mwana te ozwi mapango okaboli na ndenge o non bayebisa ngai ozalaka te ovoyage akosinga bongo o yaka lobi ntango na ye lobi o omoni